bande ko toyebisa ki bino ke sujet ya mibale ekozala makambo mazali kolekana epa ya basali na nzambe ba confession religieuse oyo esengeli babimisela biso oyo akozwa kiti ya bokonzi kuna na seni oyo akozwa kiti ya Corneille Nanga pona kubongisa maponami oyo ezali kozela biso na 2023 bavandaka tokozonga na mwa ebandeli bakutanaka esengelaki babanda masolo po babimisa mutu oyo akozwa kiti ya Corneille Nanga boyoka masolo ndenge bandaki bandeko nazali kolandela makambo na mwa bwanya mingi pe na bokedi ebele tangu baye mokolo ya liboso basali na nzambe ba o ba sangani na kati ya ba confession religieuse bazali 8 tokotangela bino bakombo na bango bazali 8 confession religieuse ya liboso ezali catholique ya mibale protestant ya misato islam après islam orthodoxe après orthodoxe tozana armée du salut tozana ba kimbangiste tozana ba église de réveil après yasuka tozali na ba religion indépendante esali 8 bangonde bazali kuna na senko po balukela biso nani akozwa seni tala ndenge makambe bandaki bandeko place mpo na ngai na lobaka mabe bandelaka wana moko ya ba catholique aye liboso ya baninga mosusu ya ba confession mosusu alobi biso ba catholique alobi yango bongo biso ba catholique toye na candidat oyo akosala alternance na 2023 candidat oyo akobanga te candidat oyo akoloba vérité des urnes après na kati na bango lisusu moko pe bakisi alobi ngai nazozwa ba appel bazolinga ba corrompre ngai bazo proposer ngai mbongo na jeep bandeko ngai tangu nazali kolanda biloko wana na bilili nalobi mabe bandi mabe e bandi soki mosali na nzamba alobi ke ngai na ye na mutu oyo akoloba vérité akomema alternance nga na kiko benga ngo bokabwani ya o ezali sika ya sika mususu ekota mabe ezali mabe eza makasi babandi ko solola bande ko biso noso tolandaki lolenge nini basali na nzambe bazali kotutana na maloba ba oyo balobi ke ba wana bazali kokosa ba o balobi ke ba wana bazali kokosa NCC na catholique balobi biso candidat oyo bayebisi biso ke azali trop proche ya président de la république mokonzi ya mboka tokoki kotia ye te bake musika wana ezangai te bango moko bakeiti musika balobi biso tozali na problème ya ye te parce que balobi ke o tribalisme ekobi na kati bandeko basali na nzambe sengeli bazala na langage moko oyo ekomema kimia na mboka soki mosali na nzamba bandiko ya na makambo ya tribalisme ezali mabe makasi na kofongola parenthèse moko na kobetela bino lisolo elekanaki na Kinshasa wa na 2018 na 2019 tango cour constitutionnelle est confirmé tango Seni est publié Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dimanche landaka na église moko botalaka ka ndenge diable azalaka na église moko pasteur azalaki na ngomba pasteur azalaki na ngomba likolo ake koluka elongi ya nkolo bino moko boyebiti na ba église de réveil na ndenge ezalaka soki pasteur azate c'est que maman pasteur soki maman pasteur te mwana fils pasteur tangu papa za na ngomba mama tikali azokamba lingomba mama azokamba lingomba Seigneur sali musala na ye abimisi ya ye président obiso stoyebi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo abimisi ye alobi biso to bimisi ye etikali siko cour constitutionnelle aloba soki ye ou bien soki ye te
dimanche lundi mama pasteur lokola azalaka na ye na ba problème na ye na baluba aya avant abanda mateya mama pasteur abimi jamais ngana kyo na kiko sam na kiko ndima teke muluba akamba ngai adirige mboka oyo ngana lingaka baluba te mama pasteur tango alobi lolenge wana baluba nyonso to bazalaki na église batelemi bakei mama pasteur akangi motema pasteur mpe na ngomba kuna azali koluka elongi ya nkolo asilisi makambo na ye azongi dimanche elandaki akota na église boye presque vide mais bato bake wapi ote après baélection mama alobaka ye akoki kolinga baluba te baluba nyonso to bakei trop tard papa pasteur azo révélé na nsima ke parmi badonateur ya église ebele bazalaki bato oyo wana bakendeki mais bandeko musali na nzambe esengeli azala na langage oyo ekomema kimia langage ekopesa bato espoir langage ekomema bato na lola langage ekomema bato na ekopesaka bato esengo bakatholike na baprotestant balobi te ezali likambo ya tribalisme te bokoki kopesa biso n'importe quel autre candidat ata ya muluba l'essentiel azala na ba antécédent te parcours na ye ezala douteux te mais bandeko tokoki kokoma na ba discours alolenge wana ndenge nini tokoki kokoma na ba discours alolenge wana ndenge nini soki langage ya basali na nzambe ezali lolenge wana bandeko esukaki wana te babandi kosala ba discussion na bango parce que tozo benga ngo discussion ezali discussion na ndenge ya batu ndenge bakanisaka te ke ba discussion ezali ka koswana te bakomaki kosolola en tant que bakambi ya mangomba po babimisela biso mutu ya bwanya mutu oyo akosala makambo ya seni na kati ya bwanya oyo akozala pona mutu tel te pona mutu tel te mais pona ba congolais babandaki ba discussion na bango mais na ba discussion na bango batikalaka koyokana te eye kosala ke catholique na protestant batikali na ngambo na bango basis mosusu oyo toti kotangela bino islam orthodoxe armée du salut kimbangiste réveil na mangomba oyo tobengi ba indépendant bango batikali pe na ngambo na bango etikali kaka bongo oyo babengaka na lopoto blocus moyen tokende liboso ezate en attendant mikolo ezali kopusana ba politique kuna pe bazali koloba nini oyo ezali komema biso na glissement mutu na kana ye na position na ye azali kofunda moninga ba oyo opposition balobi nini ezali jeu ya pouvoir baza ko imposer mutu wana pona ko manipuler ba élection ya 2023 ba o musu balobi ke biso tomatotindi mutu moko te to imposer mutu moko te makambore bandio kende ndenge bando kende wana kone bimike on ne peut pas cautionner un candidat corrompu kone pe balobi ke pour nous de tous les candidats que nous avons c'est celui-là le meilleur il a tous les profils il est intelligent il a l'expérience on balakisi biso tina ba réseaux sociaux parcours ya moko pona ba information obiso tozali na yango basi confession religieuse etikali bango ya bango candidat ezali kaka Denis Kadima wana yende problème Denis Kadima yende pion ya pouvoir Denis Kadima ndaza très proche na pouvoir Denis Kadima akobeta carte ya alternance te akozala na vérité te mukolo na yango. Mais en même temps nakaka na biso pe ndenge totambola ka biso bapanzi sango tozo kota na bisika musuba yebisinga balobi mais ebotoko wana ebotoko azali pe pion ya ba catholique soki aye wana akobeta carte kaka ya ba catholique akobeta carte ya catholique donc na minute oyo ezala Denis Kadima ezala ebotoko Cyril
bango nyonso tu baza na crédibilité te na misu ya bango nanu bakambi ya mangomba entre bango na bango baza na ba confiance na batu na bango te. Tangu 15 jours ekokaki bayokanaki te, consensus ezalaki te, esengelaki nini batu na bato babimi na ndenge na bango. Or na charte na bango balobi soki consensus eza te tokende na vote, mais basali pe vote te, ou bien soki vote esalamaki kaka na basi confession religieuse mosusu bade wana basalaki vote te, basi confession religieuse bazui PV na bango bake kotika na Sénat na Assemblée nationale et pas Christophe Mbosso. Bade confession religieuse mosusu catholique na protestante bango bakei balobi après tout ce qui s'est passé il n'y a pas eu consensus. Bango basali kaka rapport PV na bango ezalaki constitué kaka na rapport balobi il n'y a pas eu consensus. Président de l'Assemblée nationale Assalé Libouania alobi bon topesi bino 3 jours. Topesi bino 3 jours bokende bobimisa moto bokoki kokibimisa. Bakei bandeko bozolanda makambo ndenge lekanaki. Tolandaki biso su na bilili bavandi na réunion bayokani pe kaka te basisi baza ya kovanda babomi mwinda ya sale. Aben Chole alobi Yé Moutapé ça qui ordre était, mais aloba qu'il était fatigué et qu'il fallait qu'il aille se reposer. Tango ya zako kende, babomi minda. Nanya boma ki minda. Abe Chole a tiré la kolobate. Yépe, azako apprendre kaka ke mutumo kwa boma ki minda. Nani ape ça ki mutuana ordre, baboma minda na senko. Yangwana butu wana bandeko ya si confession religieuse mosusu. Babimaki bakei na sime tango bakomi na sime basali déclaration na bango bazui PV lisusu bakei kozongisa eloko nga na yebi ezake na balangage na bango basali na nzambe boko sentir langage ya ba révolutionnaire te, mais au-delà ya ba position Dodo Kamba lobi bino moko boyebi ke depuis 2006 ti 2018 ba ezana confession religieuse moko bango balingaka na bango kaka te, bango bandimaka na bango kaka batute, bango bayaka kaka pona ko bloquer atangaki kombo ya confession moko te. Abi depuis 2006 ti na 2018 na lelo pe toza awawa soki komi likambo ya kopona mutu confession religieuse moko bango bazalaka na kaka pona ko bloquer bapesaka mutu te bako compliquer bino, mais finalement nous allons faire quoi? Biso topesi ya biso mutu, topesi ya biso mutu. Marcel Utemba zalaki na Kisangani akati makambo na ye alobi aya balandela makambo tango akomi awa asali akokai kosala ye pasengi dérogation bandeko atozo sala na bino émission ba dérogation ya suka esilaki na butu ya lelo butu ya lobby jeudi na lelo vendredi dérogation esilaki, mais information tozali na yango eza ete ba 6 autres confessions religieuses ba déposer à bango PV. Ba déposer à bango PV, ba catholique na protestant, ba koticité, mais ba sengi arbitrage ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Balobi na lolenge makambo ekei ba monite ke ba ko zwa solution. Esengeli sikoyo bwanya to sagesse ya mokonzi ya mboka esala na likambo wana. Bandeko, maman na likambo nde yango wana. Est-ce que le président de la République azali mieux placé pour akata likambo oyo basali na nzambe bakoki kozwa solution te? Totuna na nanu po biso nsu tango tozalaka na ba problème tokimelaka mingi basali na nzambe tokimelaka bango tokendaka nanu pasteur sango tala likambo naza na yango. Yepe na pouvoir o nzamba tsakati na ye ayoki lisolo na yo na suka alakiso nzela lolenge nino koki kotambola na suka apesi yo solution, mais tangu basali na nzambe bayokani te politicien kozwa solution? Est-ce que politicien kozwa solution? Toza awa opposition o ezali ya lamuka balobi bango bakopesa mutu moko te na makambo etali seni soki consensus eza te.
FCCP a lobby biso pe tokopesa mutu te soki tomoni clarté na makambo wana esengeli consensus balobi il faut qu'il y ait un consensus autour de la personne qui va diriger la CENI. Consensus c'est quoi? Et ceux qui ont été Moïse Katumbi qui fait partie de l'union sacrée na ensemble naye balobi biso tokopesa mutu te ceux qui te montrent clarté et ceux qui ont été et comme biso toza ko réclamer 2 postes et puis si peli sous mbutumbutu o me bino bolobi ke bokendete mais bozo 52 postes bande ko pouvoir eza passe politique na Congo ezali lolenge nini. Pouvoir na Congo ezali lolenge nini, politique na Congo ezali lolenge nini. Tangu nazoya ko sala émission nakutani na ndeko nanga moko ya mwasi azoloba Congo eko kende liboso te po ekende liboso esengeli ebembe ya Mobutu ezonga abia sengeli ebembe ya Mobutu ezonga pour que makambo ekende liboso boyoka batu ndenge bazo sala ba réflexion na bango bandeko botala ndenge makambo ezali kokende Nangambu, bazolo bake tokotike la pouvoir en place ata une seconde ya glismate. Kotoyo, bangope basali na nzambe balobi, boyo kanyezate, esengeli mokonzamboka azwa solution. Bandeko, le plus grand danger du pouvoir, selon conception nangai, selon analyse nangai, c'est chaque fois que vous n'avez pas de solution à vos problèmes, vous recourez au président de la République. N'appelez ça un exemple. Depuis kaka Joseph Kabila Zahir na pouvoir parce que Laurent Désiré Kabila sala qui tamulaïté depuis kaka Joseph Kabila Zahir na pouvoir tozu kaka secteur kaka ya sport bokomona ba équipe na biso chaque fois que eza engagé na ba compétition internationale po ba kende bazala kaka bloqué sur le plan financier bazaka bloqué. Chaque fois ils allaient kaka mais bazo kendete pona nini o te mbongo bimite fekofa le biaza na mbongo te fédération le biaza na mbongo te banque le bia ko pesa mbongo te. Bon, nous recourons au président de la République. Tango président de la République a coupé sa mbongo et comme c'est grâce au président de la République. Si les léopards ont effectué ces voyages, c'est grâce au président de la République. Et comme récupération politique. Ba politicien ba komi kolobela kaka. Bozolo bakaka, azama be azama lam, yewana, ceux qui appellent ça kimbongo te, belle équipe nationale balingi okendete. Bandeko. Est-ce que tango ba catholique na ba protestant, ba keko recourir na sagesse, na arbitrage ya mokonzamboka? Est-ce que ezali essoufflement te? Ba confession religieuse mi balé wana ba katanité. Ba kopé ça n'a ni raison. Ce que Félix Tshisekedi a décidé selon sagesse naé a pesi choix naé a proposé mutu o bango bazo se planaé te. Faute ko sala ya nani? Ce qui basali na nzambe bayokanité bake ko recourir siko na politicien tolongo ata ce qui to yebi que Félix Asambela tolongo la aspect chrétien naye tozo Félix Tshisekedi politicien siko ye wana ba memelie makambo na mesa naye balobi na lolenge tokei to monika ka yo moko bimese la biso mutu akozala président ya CENI soki siko na minute oyo président Félix Tshisekedi aponi mutu oyo akosepelisa ba catholique na ba protestante faute kozala ya nani? Faute kozala ya nani? Yangwana ngana tuna ka mutuna oyo entre politique na religion nani azali ko diriger nani? Ba politicien ba koloba que c'est l'état qui est au-dessus de la loi. Mais toza komona na Congo na biso que religion ezali ko compliqué politique na lolenge ya mukete. Mais en tout cas, si ça ne dépendait que de notre émission Politicana awana Congo et Sengo officiel TV+, ngana ko senga kaka mokonzi mboka ngo ase la ka sagesse hein. Ase la vraiment kaka sagesse kaka. Ase la ka sagesse. Après ça oyo na owana raison na torte mais ase la ka sagesse.
Et moi, je crois que la charge revient aux serviteurs de Dieu. C'est à eux de nous donner le candidat consensuel. Le candidat qui va mettre tout le monde d'accord. Ce candidat-là ne peut pas être ni de l'opposition, ni de la majorité, ni de l'Église. Mais qu'il soit le candidat de Congolais. Le candidat qui va faire l'unanimité. Le candidat qui va lever l'équivoque. Candidat dans le début de notre Koluka. Toki ke Delon Kimbulungu moko abimi na yebi Delon Kimbulungu nga na yebi na travail na yeba 2-3 fois. Delon Kimbulungu na yebi na oki ke c'est le candidat consensuel. Bon. Mutuna consensuel na ye mais eloko nga na kotuna. Entre démarches, il y a basi confession religieuse, o ezali ko kamba mana dodo kamba. Na démarche à deux confessions religieuses o ezali na shole na senga banani bazali na raison banani bazali na tort. Démarche ya ba deux confessions religieuses wana bozali komona ngolo lenge nini ezali malamu to eza risqué, ezali malamu to ezali risqué. Bandeko totikali kaka pratiquement na 2 ans 2022 et kozala année ya suka eza lokola récréation et comme na souka. Normalement 2023 ezali année il y a élection toko zala lisusu na distraction te. Le 1er janvier ozo buka muku wa kotoyo ozo préparer soko ozala candidat ozo préparer déjà candidature na yo. Na lolenge tozali ko kende. D'un côté tozali na glissement, de l'autre côté glissement wana et comme ma biso élection en 2024, 2025, 2026 faut ozala ya nani. Jibe ayeba yango Jibe ayeba yango na libé na nzembo na ya libéré. Faut kozala ya nani. Toko yembela bino, faut kozala ya nani mukolo wango kozala faut ya nani. Moi je crois que les confessions religieuses ont tous les devoirs de nous donner ces candidats consensuels. Paul ça pour tout bataille musika azoka na liso soute balongoli na course mais attention na politique ba longola ka moto bongo te bokomona kaka boye Paul ça pour wana wa abimi candidat consensuel ezali makambo donc bandeko atozolo banabino awa tango moratoire ya suka koma kina suka basi confession religieuse na dodo kamba na en tête bakende ko déposer ya bango candidat ba catholique na ba protestant ba ko kité bango ba keyi ko recourir na sagesse ya mokonzi mboka président de la république. Bon nyonso to ana ko yebana mikolo ezali ko ya parce que na kolandela président ya commission ya PAJ na assemblée nationale professeur Mbata alobi ndenge moratoire koma ki lobby na suka semaine tozali ko banda normalement kombo ya président ya Seni ekoyebana kombo ya président ya Seni ekoyebana c'est-à-dire semaine prochaine bisono surtout tokoyeba qui sera le successeur de Corneille Nanga na minute wana tokoyeba soki ba confession religieuse bazalaki na kati ya bomoko to bazalaki ya kokabwana bokabwani na bango ekobimisela biso mboma nini bandeko Bible oyo basena nzambe bate ya kabiso balobaka nini. Un royaume divisé est appelé à quoi? À la disparition. Moi je crois que bango moko bafongoli brèche pona kopesa mokonzi mboka atiela bango aponela bango mutu oyo ya volonté na ye soki mutu wana akozala manipuler faut kozala ya nani nzembo ngo ezongeli biso lisusu faut kozala ya nani na 2023 le 24 janvier 2024 faut kozala ya nani bandeko peuple congolais nous avons le devoir d'aimer notre pays. Et l'amour de notre pays ne s'arrête pas qu'aux élections. Il faut faire de tous ceux-là qui nous dirigent, à tous les niveaux, sur le plan spirituel, à nos pasteurs, il faut que sabango que ils ont le devoir d'aider ces pays d'aller de l'avant.
ils ont le devoir d'aider ces pays pour que notre pays, la RDC, aille de l'avant. Il ne suffit pas tout simplement d'être serviteur de Dieu, mais vous n'êtes pas la solution pour la nation. Botala masolo ya Irlande, je crois. Irlande, c'est parce qu'il y a eu des serviteurs de Dieu qui ont inculqué la parole de Dieu dans les têtes des Irlandais. Ils ont pris la parole biblique, ils ont mis ça en pratique. Parce que ça n'appelle pas l'amour, ça nous appelle à la division. C'est trop clair. C'est trop clair. Ceux qui vont continuer dans les réseaux sociaux débat sur la confession religieuse, c'est déjà la division. C'est déjà la division. C'est très clair. Les positions des confessions religieuses divisent la société. Division wana ese koti déjà na kati ya église. Yango ne komi ba église wana baluba balingi bangote o boy na boy. Non. Moi je crois que les pasteurs ont le devoir de s'aimer l'amour et non la division. S'aimer l'amour, prêcher l'amour, en dehors de la prédication sur l'amour, pousser les gens au travail. Pousser les gens au travail. C'est ce qui va aider ces pays. Pourquoi on ne se pose pas de questions? On prie, mais rien ne change. Tozo sambe la corruption sont comme makasi. Bato bazo iba, bato bazo détourner. Bangwana bayaka pe côté abisot lité nini lilo banzambe. On joue beaucoup avec Dieu. C'est pour cela que notre pays a du mal à décoller. Notre pays a du mal à décoller. La République démocratique du Congo mérite mieux que ça. Bah, individu bazana ba milliards de dollars. Individu moko bazana 15 milliards, 20 milliards. Individu congolais moko. Mais RDC azana 4 milliards, 5 milliards. Bozo mona contraste wanate. Bozo mona contraste wanate. Les loyaux bato bakomi ko sala politique non pas par conviction, mais bazo sala politique pour na koiba, pour na ko détourner. Na ko suki sanaba leader mi balé ya mokili oyo. John Kennedy moko ya ba président oyo ya ba américain ba assassinat. Akenda na université bana kelasi batunye balobi ba étudiant batunye balobi qu'est-ce que les États-Unis fait pour les étudiants américains? Très belle question. Mais tout na biso peto ki kotuna, qu'est-ce que le gouvernement congolais fait pour les Congolais? Tozu par exemple pona ba hôpitaux, regardez les installations sanitaires que nous avons dans le pays. Kennedy, non, il était inspiré par la sagesse de Dieu. Kennedy a talibé étudiant à Talia Seki. Alors, une très belle question. Mais moi, je vous réponds par une autre question. Qu'est-ce que vous, les étudiants, vous faites pour votre pays? Qu'est-ce que vous, les étudiants, vous faites pour votre pays? Ce qu'on a na Congolais. Qu'est-ce que nos politiciens font pour notre pays? Qu'est-ce que les politiciens font pour la RDC? Qu'est-ce que les Congolais font pour leur pays? On a généralisé Bissonio surtout. Qu'est-ce que les Congolais font pour leur pays? Dossier à suivre.